nous annoncer la tenue le 3 et le 4 novembre 2022 à Lukumba. Bampangi na betu ya Congo Central mbote na beno nyonso bampangi ya Congo Central ya diaspora a betu kele na Okatanga précisément na Lubumbashi wapi sika betu kuzaka na forum national tradition et religion pour mettre fin aux violences basées sur les genres. Birmeza bati que parmi ba chef coutumier ya betu ba garant de terre baina mekuiza samna ko représenter quand samna ko représenter province betu memona fumu sa majesté Titi Espoir Kwangila Lele an kuzara yandi mosive na ba collègue nani me yandi ke chef de délégation kana betu me yambandi ve yake voana en tout cas péché yaoina me bokilisandi ame bima na salle sans na respect ya benu bampangi na betu ya Congo Central. Alors au fumu na lingi toloba moi lingala ki Congo to mélanger po yo eza mutu ya batu sa majesté Titi Espoir Kwangila Lele awa to kutaina yo awa na Lubumbashi oye ko représenter Congo Central. Masolongo leki ndenge parce que le clôture yo lingala au TVT mais na kombo ya province quand même au respecter presse na yo ya mabele ya Congo Central pe ya Congo Mobimba mpe Kinshasa ngayo na micro naza ko laisser au tige pour l'intérêt ya province ya Congo Central. Merci monsieur les journalistes. Comme on a dit au début on lobby déjà Malele Panzo Balunga Titi Espoir chef du groupement de groupement Kwangila Lele secteur Tundiside territoire de Lukula province Congo Central. Bon na ultimo bembo kotala bana na koma na Kisasa ultimo bembo kotala bana poto na ultimo bembo kotala bana poto na ba faire na nga privé kuzonga na nga ina kuta mais c'est le gouverneur Guy Bando ou ensemble ko sauver province na ba promote uti nango ya mbidika désigné président CCC Congo Central na vice président CCC Congo Central na Jean Nanga Moko Misatu toko présenter province na Katanga. Merci na chef d'État pour nous permettre Nations Unies bakota na mabele na ye en tant que bazo sale mitsaka zinkuyu bitolo bana kiyombre apesi bango visa bako sala forum bango na kati ya mboka na ye ya mibale na merci le gouverneur Guy Bando apesi nga confiance na absence nanga atie kombo nanga pour nako défendre province. Yamine na merci président délégué national sa majesté de FIMA PYP a que présenter pays na libanda mboka na ba merci bango nyos na le tout puissant nzambe wa permettre to komawa to yawa pour ba violence na zwaki lisango lobby na défendre ki province ngana parole nga eleka lobby na biseke bango ke ngana Congo Central la violence ici là eleka depuis Guy Bando a comme la tête à province les trois makukuma tatu les trois districts de Komani cohésion provinciale oui c'est ça qui s'ascend en Congo Central. Oh oui ba politicien qui ça ba comme ça Congo Central comme bilanga na bango batiki ba province en 26 provinces pourquoi Congo Central depuis IGF ya azonga kate mais na vérifié par collègue na ngai ba province ba IGF azati donc monsieur le gouverneur pour travailler passe même nga pas frère de missionnaire awa na bimi kututi oh IGF a signé au chef a vérifié mais comment beaucoup de délégués minene boy ba président province IGF a bloqué document ya frère de monsieur ya chef coutumier et ça l'a raté tous les 26 provinces les 25 et tout ba na frère de ma poche c'est vrai Nations Unies muta bengi sibiso mais province ebi ke ba jana ye ba bimi na mboka fo akipe on ata maya komela na nzela ponzela za mola itro. Merci beaucoup sa majesté Titi Espoir mais na ninyo soyo yo intérêt na zanini outil poto oye ko défendre province en tant que garant de terre intérêt na zanini po na place de faire ba politicien baya mais tellement que zali ma solo pe ya ba bino ba chef ba tradition yango ye mais pourquoi l'ingra province que y a de Congo Central mingi
pourquoi linga territoire na lokula mingi pona nini po bato musu balinga na province te. Ah oui, chers filles de foot à côté. Yo mo Hollande premier ministre na programme 145 territoires. Wa pas au bandela. Pas nangano, na lokula no. Ngai na programme 145 territoires na bénéfice qui des écoles na poste de santé moko. École moko na chef de secteur Tundicide na pesa ngope kombo ya ancien chef de secteur na biso Binda Chabanda des écoles plan atanga na comme ça qu'on appelle Simbaki dispensaire na village natal na chef ule ya groupe kwangale na zui misato na zui na programme chef d'état yango premier ministre lobaki non ndenga yokela kabela na biso na neto lobaka na savoir vivre na biso yango lobe ko banda na territoire nanga bolana na topi Congo bino nyonso nazo vanter makambo te. Monsieur les journalistes moni ba politicien bango bazone brouiller biso na 1960 ba université bazalaka te so ba université bazalaka mbeto za indépendance wana te mbeli ba pesa ngo ndambo mais papa Kasavubu basangana kana ba bazakana moma wana babo totika na tubona makamamboka Lumumba azakana bulokoti nane déclaré na table ronde c'est Kasavubu azakana buloko na makambo ya pola tout alors non avant to lo bata le globa mokawa Lumumba yango abimelaki mena lelo komba Kasavubu kozonga sima kaka héros Lumumba oui c'est vrai aza héros pour kufa da mundu kinena maboko mais bongo oyo premier président de la République aza reconnu te ata journée nini ezate tani nezate chef d'état salela ngo na gamba mais ti lelo na parlement ele karaté mais to so ba plan ba politicien to sa bango ebele Ebembe Jacques Mbadu bakunira bandundu te pauvre biso ba chef de toko sa nini bauzwa kondo na biso bembe na biso kimbini na biso nkulu na biso bakecha na bandundu oki biso akutim na biso ya Congo central le mort ne c'est pas mort donc mutu fois kunde na mboka na ye na mboka po tobota makasusu après 100 ans siko bazui Jacques Mbadu bakecha na nzela bandundu uliba cheta nzela Congo central total rewana toleka wana rien alors utika utanga makaba politicien politicien peut un jour que la politicien bazoleka leka mengapi na za politicien un jour hein tokomo kutanga sous classe pour âge classe et pour nina ngote et salama na ngoti pour bito za politicien to résoudre makaba Congo central Sa Majesté mbongo zanango mitoko zanango ba immeuble zanango classe ningo sotanga po so nini po koma letusu nani Sa Majesté omoni fatia ndimakate papa ne pe ndimakate webike papa okosala me keba mwana okosala koleka bavena nga ba politicien Congo central na critiquer bango te mais na ndeba même la politique bongo te babundisa tsatse ntumba tina liwa babundisa Jacques Mbadu tina liwa babundisa Justin Lwemba tiboye atwa ngana kutu talaka babundisi ye mena gibandu asali nini susu bozobundisela ye gibandu nini tolanda liloba ya papa Simo tuke na nkamba tuke solola tuke na nkamba papa mwana nsemi ye wana to solola ki alobi no na chene na se azaka na 2024 ya susu po mwana nsemi so province wana to komona ba makambo o ba injustice akuna tene di commission moko wuti kisasa bako drake ba transporteur oh bafuta ba mbongo boye makambo boye pona kaka Congo central na ba koleke bandundu ba province musu na yoki te kaka Congo central poni neko bilanga kisasa toko senga audience na mikolo ya pa chef d'état biso ba chef coutumier ya Congo central faut kitala makambo ya péage ya monsieur Simon contrango ekosi la camp nzela ba accident mbongo nyonso azuaka depuis azua contrat wana sans autoroute ta morceau moko autoroute zate parce que Congo central ezo mérité Congo mérité autoroute biti ya bakisela Congo central monsieur Simon banzele zo sala ma BNT mbula soki noki mituka etambola BNT donc pourquoi te bakisela biso la Congo central monsieur Simon faut biso ba chef de terre ba kolma belé faut to mona ye alaxa biso mbonga zwaka sala ngo nini retroceur province biso za wapi soka pesi papa gibando retroceur na biso to ko sala morceau to créer nzela mosuto za autoroute boyo kelanga bande ko na ngai soki autoroute comme na Congo central ba accident ko sila Sa Majesté tozota mingité les interviews très spéciales Lelo, Sa Majesté comment défendre Gibandu
reste que beaucoup binemi pour tous les gouverneurs bayaka faut pas passer toujours par sa majesté ce soir les lopena ondimi pena pe opesi mo kakoswa pour autres tchaye poids oui que tu ba comme lelo na tige na ngai mais kokota reconnaître ayambi ba potisa ayambi batunyo sasuka yambi biso a reconnaître biso a reconnaître ki biso que tu vas chef de tête tu vas papa na ye bien ça me colle en âge mais pas en esprit yé na moyi yé na butu biso to kum setendeni pe ponanga na mona gibando kontite kaka ya tout pour tout ba bunse mingi na bande ko na ye ba notable ya Congo central ndenge zaka na district ya na district na bango donc na moniza accès mandat ya tout on dirait Jacques Mbado kaka on dirait Gisèle Wemba kaka ponanga yango na lingi ye soki mususu azo akambele guerre. Merci Sa Majesté, tu mingité, tu rencontre na prophète Konde, li kamaro kamwa na Lubumbashi, boyambani babi ke nganga pena ayambi pena donc des esprits bakutani mais boyambani nsoka ne bakabandeko. Prophète Konde papa na nga wabotanga na biete akufa na inga azaka chauffeur baki bango babanda po marshal biso inga wana photo men benefisa kuna wewe na kena porter plainte sociaux papa no sala ko etomba faillite papa nga akufa na accident na 71 na inga bakada abenga papa prophète kon oncle to to bandeko moti esprit ngeza na butunga na moyiye ye musala nzame nga musala mabele parce que moni l'état ti bazawana kokdonde bazo na mabele biso de bakutaki l'état zaki liboso te biso de l'état même roi belge biso pese ke ba limite yango Congo za monene tasi na komina suka mboka na uti na suka mboka na komina suka mboka pe après awa tozoke un ne pas simo kimbango kotala koko na ngai prophète na biso bango kuna na ba national na occidentaux Jésus biso kotoyo kimbango bango kuna Buddha toyo kango moni Jésus bandeko ne baboyaki ye mais bakamadi batumbolaki mais pourquoi totombola komba kimbango te pourquoi totombola komba kimbango te biso toza en vie parce que Jésus pas salé le côté alekaka na ye a vivant 33 ans bandeko ne batombolaki ye tous ba Saint Pierre bana banani bon biso faut totombola kimbango ne na zana Lumbashi webi komba Lumbashi le sini ye mutapesa lulunda ti lunda nuti bomba ti baba longo Lumbashi. Oui, c'est Kimbango. Lubumbati, c'est Kimbango. C'est le mot qui yombe, Bumbati, Lundati. Bobate mabele, c'est ça Bumbati, Lumbashi, c'est Kimbango, c'est Kimbango. Merci. Merci beaucoup Dani Boko, merci beaucoup. Bande nation Congo central, besoin exclusivité mondiale ya Sa Majesté Titi Espoir, a outi poto, action gimbala moko na kati ya kakatanga et puis Sa Majesté a boyi komona ba politicien mususu. Ane mandiente. Lui c'est un patron. Autre monde nan aboyi na ye. Lobi aso ne pe prophète. Mais ba so na ba chef coutumier belé ba bilanga na muto ambeto pamba. Auto tana bin na kichasa.